Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission, prenez quelque chose à grignoter. Hein, quand on est tout ça là, en tout cas, vous faites parce que ma camouisa. Moi, ma camou. T'es ma mouisa. Il y a deux choses, c'est deux choses. Oh, papa chéri, c'est deux choses. Merci en tout cas. La confiance vous paie sa bisso. Merci na appel na bino, ba commentaire na bino, ba like et tout. Et ça la bisso bien. Bon continuer à like, bon ta la mikolo, te bon ta la bon partager. Tinde la mutu moko, tinde la membre famille na yo, amis et connaissances en tout cas. Et vous ça la bisso vrai kito que peut sa bisso le sous courage. Et on sait la bino moussala. Bonne fête à tout le monde. Noël déjà yango. Bonne fête à tous. Bonne fête. Na yebi que déjà ba shopping ezo salama ba décoration banda ko ezo salama. Ah, malheureusement, tout ça l'appelle le 24 décembre, tout ça s'appelle live mort on a boutou hein. Il y a souhaité pardon, bah joyeux Noël, bah joyeux Noël, joyeux Noël. Et ça vrai qui te alors, c'est aussi tant tout ça lango hein pour qu'on se communiquer na ba fan na biso en tout cas, merci. J'espère que bon mon titre sans plus tarder l'on a où melati. Bon mon vidéo il bosso dakumuda que son âme repose un peu. Liwone zaki makambwa. Donc nando yebate dakumuda bimisa ki makambo ebele boy makambo nyonso anaye ko bimisa oyo tondo yo kango te ne singa bwe na bande nanga koyoka te eza kwa Denis Lesa uti na monde ba pasteur awo bimisa la biso makambo nde dakumuda uti na monde na musique ayeli biso makambo alors ngana oloba mingi te boyoka makambo abandaye koloba pona ba pasteur et puis na rocher la bino vidéo eza choquante boyoka bano bandumba oyo na ebike mambo lobeleze bele me bota no vidéo ya bano bandumba boka no mambazo loba na ebike oza sensible pour na batu mususu mais bo supporter ka koyoka ngo na niveau mboka na biso zo kende niveau ba parents bazo négliger bana bota la bana ndumba ona âge ba 16 ans bino mo boyoka makambo eloba mi awana kati boyoka bo supporter marabo ba mpo babike ba ndumba bazana ba parole un peu déplacées mais bo supporter koyoka na ele bino vidéo o eza pour na sentimenté. C'est pour un beat. Oui, que biso awa, esa chaîne ya mikolo ba responsable ba tata ba maman au mitu et salaka. Awa ba nonsense et les raté. Parce que nous n'avons pas pardon, ces temps-là ya ba nonsense. OK? Alors tout ba na vidéo ya dakumuda anga no loba mingi te boyo kabino moko. Atangi ba kombo ba pasteur na ba musicien. Loba mingi te tout landa together. OK? Comment ça n'a été au subscribe, abonne-toi, partage, like, petit commentaire na yo gentil, ok? Let's go. Super nzambe nete bele nzambe alakisanga nga nete nzambe alakisanga bele Nandoto na boye nandoto nzambe alakisinga il me fait voir Moïse Mbi atali sangai regarde ce qu'il fait atali sangai Kalambai na surprendre boye face à face na kofero midi
Qui encore? Non. Et Belé, bon, Marcelo, mon a été. Non. Marcelo, mon a été. Non, mon a été. Non, a été. Mais je sais que Azali na balance. Marcelo. Je sais qu'il y a une balance. Même demi-pasteur. Joël Francis. Aza même pas Joël Francis, Aza même pas un demi-pasteur. Hein? Tu es un prophète. Non, attends, même pasteur prophète, Aza même pas un demi. Même pas la 4 Aza, non, c'est un aventurier. Et bon, l'alimenter. Joël Francis, c'est un aventurier. Mais comment les Congolais, comment vous vous fiez dans le bloc, je sais pas qu'est-ce que. Bokoye babango na misala na bango. Bokoye babango na bambuma na bango. Donc c'est compliqué de konoye babango. Ba makambo zo bimabi o Mike Kalamba ya salibo o Moïse Mbi salibo o nana eza ba makambo o nzamba lobi misala na bango ezo la tsabino bango basali. Misala na bango zo la tsabango o bango basali. Ba yewana nyos basala ba comprendre qui doivent se repentir. Ils doivent se repentir tous ces gens-là. Ils doivent se repentir. En attendant, on les met dehors. Et se repentir. Se repentir. Mais seulement, il faut savoir, ce qui est égarément, c'est très dangereux. Moussa Nanzamba qui est égarément est comme très compliqué. Moussa Nanzamba qui est égarément, en tout cas, on est comme Gaga, Ngolo Nzambe. Je dis que c'est une séduction, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas les dieux, les vrais dieux que nous servons, nous sommes appelés de servir. Alors, donc Azali, Azali, Satana. Giga Satana. Satana. Ça, c'est ce qu'on appelle la fellation. La fellation. Fellation. Fella. Fellation. Ezali sodomité. Ezali sodomité, ezali fellation. Eza makambo eza parmi les interdits na kati na Bible. Ceux qui pasteur azan makambo wana eza mabe. C'est que azan ane pasteur ti. Azan pasteur ne longi mais kati na ye azan na mambre mususu. Donc c'est clair, ce moment le roi Moutogola, Mike, frère Mike Assalam, mais comprenez déjà qu'il n'est pas avec Dieu. Oh. Nous ne servons pas les mêmes dieux. Apparemment, vous voyez comme si nous servions les mêmes dieux, mais nous ne servons pas les mêmes dieux. Chacun là où il est, il sait quel Dieu il sert, quel est son Dieu. Biso fait servir les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est les dieux que nous servons, c'est les dieux que moi je sers. Nous ne servons pas les mêmes dieux. Les gens croient que nous servons les mêmes dieux. Voilà pourquoi Kombeza. Non, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Joël Francis, c'est un aventurier tout fait. C'est Kofi qui m'a appelé pour me dire que tout ça, il doit préparer le concert à Grand Hôtel. Petit nangai ma na pona nga petit nangai tant que sola to so de passer ni mo mila la mai ni temps et attends que papa passer tout le yaka que to Mike Kofi to sola ma solo tout to sola ma mu tout ana mutu kaka est-ce que moi je savais qu'ils étaient là tant benga ngai abenga ebe ke ngana holo bango abenga pesikai zana pesoe na pesoe o sola nai apesa ngai to sola nai j'étais choqué. J'étais choqué à mon et zongi sangai et zongo sanani. La pengote. Non la pengote ngai. Mike Kalambai. Azo préparé concert à Mike Kalambai. Un grand hôtel. Donc il y a pas dans la podium. Non. Mboki boy. Bosa banana bande koto. Toi le bandumba. Olobi? Toi bandumba. Ah bosa bandumba. Bino surtout boza bandumba. Toi bandumba père. Bon, sikoyo nalingaki na tuna boye. Na musala oyo zosala. Ozano na agine. Père tuna ba kese bona ndeni père. Te nandenga mabete ezaka kapo na mwali sungi moko boye, Dorka si chivinde makambo. Ya. Kombo na onani. Kombo na merveille. Merveille.
oza âge nini? Nana 15 ans. Oza na? Nana 15 ans. Yaya boyo oza âge nini? Nga 17 ans. 17 ans. Yaya boyo âge nini? Papa nga nana 16 ans. Ba question no poser bato mo atele comme life. Ah. Kishasa makambu, Kishasa ba problème. Nebisaki bino, o ezali émission na bino ya vérité en face. Bo solo ne longi na yo. Londres makambu. Yaya yebisangai na carrière na yo tondozo sala boye. O vivara non ndeni, nde bozabwe bo vivara ndeni. To vivara kaka. Kindumba kande mutunde makambu. To bulisa ka papa. To sala yango nde to lela. Poso to sala yango te mo to leza te. Oh, soki o musala ni nango sala. Musala kindumba père. Yango olelaka? Yango na lela, so yango te ma tron. Oza na ba parents te? Na ba parents te, ba parents na ba kufa. Fama papa biso aboto ya blo nyoso ba bwa kanga ba komisa faze. Yana mo musala osala ezate na yo pona musala kindumba. Nzamba lola. Bon, sikoyo yebisanga nanu yaya. Na journée nde boza boye. Bozo sala ndeni, bosala ka musala ngo na butu to pe na moyo. Na butu pe na moyo, so mutu aza aposa elo ni aye ayo luka biso atoza libre pona ye. Po biso to ana posa mbongo na biso to ki pa erte. Nde pe boza wa, na bien nde pe boza awa mutu mo pe bo akozala bosola no ndeni na batwango. To solola na mbongo, tili solo mbongo totalela pe air. So ye na mbongo no ya bien toke no pe na air bien. So ye na mbongo no ya bien te toke pe na air bien te. Neti ba mbongo ngo ya bien te wana neti ba combien o bosengaka. Ba mbongo no ya bien te ndeti ba 5000 ba 3000 wana eza ba fola to wana tokenda na musika te. Tusuka na ka pembe. So ye na ba mbongo no etanga mi ke mbongo pesa lele loko nde wana o gagner journée nyoso yo linga. Nde za wana ozwaka kaka bana mikieto ozwaka pe na ba mikolo. Nga zwa nyonso mbongo no nde loboza mkolo za mwa mkeso za mbongo no nga na ozwao. Na boya ote. Mtana mbongo nenga ke boye papa na vile Kishasa ma plainte. Ok, merci papa na ngai Benoît na kati ya Londres. Mama Bettina ya mbala mama na ngai. Yo moko tala souffrance oyo ezoleka na kati ya Kishasa. Balobi kini la belle, kini bopeto, bongo kini yango, éducation, ezate. Bino moko bomona. Yaya yo pe loba mwa mukia. Elo nga yuna loba ka pa Benoît te la biso sunga biso po nga ute na mbanda ka to ko mofutela mwa pale to sangisa mbongo na vie kindumba na biso to misana asunga biso ko mofutela 20000 na pale ta biso to aba miki papa ba sundola biso. Donc nga ute mbanda ka bisika musika atala biso ka asunga biso. Bon, siko ndoza awa soki penza mutu amonani kalobi akoti sabino classe azwa bino penza en charge. Est-ce que rotika kindumba? Ako katepo dana misana. Dejo misana ngo, mais soki mutu moko alobi penza sungo tika kindumba? So amonani pena na otika na kota classe na changer vie na ngai. Ya yo ningo ko baksanene. Nga wutu yo luba izati. Na omata mo luba chinde boya ko poser batu ba question. Na ofana ga bona otapo yo luba na omunoti. Bolo bisebiso pe bele loko chika a pezate ka kuluba luba to mampe. Yondo mampepe la mo china poko ezala ate. Bon, siko na bia ba jeni onyoso na ba jeni na omona ba telemi wana ba jande batu oyo bobenga wa banani. Wa shida na bino ba mimbenga na bino ndeza na pe suka yene china moyi boye bobozwa ba combien na moyi boye na moyi boye ka demi kaka de demi ka suka demi boso mutena 1500 suina 1500 tozo kaka to boye te mbongo tibo ba boye ngo te 1500 mbongo bo 500 500 ti 500 suka ka 1500 demi so ebi so hidechi ulula na biso na makambo ebi mo 5 mo 20 uri so pe 5 pe na ala mbongo
toyibi mbongo ebi Oh, boyiba pe bango bambongo. oh toyiba wote pwani tade bomo boya biso tobenga bango te bomo bosa nini boya so esengi mpe mbongo boye epula mbete no punanga no biso te no punanga diabo ebele nayoka te. Bon, merci penza pour Nabino, merci na moi temps au bopesinga, bokoki kobakisa so nini yaya. Ya biso to bakisaka pa Benoit asunga biso na onje na ya na longola biso na kati ya vio to zango to na poso otika ngo me to mona possibilité zate so pa Benoit penja sungi biso na mabetini to lela ngo fort to sepela na makasi o nga ezaki no ka loba ya ngwana. Merci. Oh mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Oh Jésus, pitié. Yango, il faut qu'on prie makasi, nzamba batela yo. Soki ata okufa un jour, omona bano bakoli, bakomi ba responsable, bakomi koyeba kozwa, komizwa en charge, mwana azana mayele ya kibomoto. Mais so bana batikali mike eke papa kufi, mama kufi, famille encore ba famille na biso ba mwindu oyo, mama kufi, papa kufi, famille tikali botoli biloko. Mais lelo oyo, muto se retrouver que papa zate, maman zata koline na balabala. So ka sa l'encadrement bien te yon mona oyo. Parce que mutu na mutu wana histoire na ye. Mutu na mutu azana histoire na ye. So ko tuni oyo te papa kufa. Otuni bo o ba bengana nga na ndako. O bo na bo mama biso atundolanga. Mutu na mutu ana histoire na ye. Noki pasi tant que une femme. Oh, au moins babiloko yo, eza nango bien oko aider. Ozana moins 50, moins 30, moins 100, o aider, mais monde et comment m'embebele bandi. Oko mona émission bo mwana mo sazo souffrir na tindela ta mo mukebo esungaye, ezate ke poza nango ebele, ezaka mutema kusunga. Muto asungaka bayebaki ata na maya komela. Muto asungaka. So amoy mutu na pasi na sobelo ata mai bayebaki. Mais tellement na mokilo tozana mikili mususu na se na loba ya dans ce monde il y a des petits mondes, il y a des mondes dans ce monde. Mokili beba oko sunga mais ko sunga wana eko balukela yo. Bande on a pris un exemple ka moko ya ko sunga parce que oui moi na oki motema parce na ça sur bino pe na bandako étant que ba être humain, étant que ba parent, étant que muto mokili ozana motema oyo eza libanga te, eza mukuwa te, eza musuni oyo kaka pasi. Yango soko moni mutu na nzela, il ne faut pas que condamner mutu, moni mutu na pasi, na situation morobo. Il faut pas que condamner mutu directement, il faut lukoye ba eloko nini esala ki akoma bongo. Eza batu musuba botama na makolomi bale, lelo se retrouve za makolote. Eza mutu mususu abotama riche, mais lelo azana nzela. Mutu mususu azalaka PDG na entreprise morobo, mais lelo a se retrouver aza mutu ali boma na foule azolia ba salité. Vie ça compliqué. Mutu mususu abotama na ba parents, mais lelo ba parents bazate a se retrouver fazer. Vie ça compliqué. Comment na mutu te bomoni mutu bandi ko sekaye obi situation ni mutu azana ngote. Kosunga eza mabete eza malamu. Mais avant sur kosunga, il faut toujours prier, déclarer. Non, plus c'est un exemple. Avant tout, comme un pasteur, ça m'a touché. Moi, on a 15 ans. Il y avait déjà couleur et sorte. Tant que mongo, 2000 francs. Na 2000 francs, on a toko ça va combien? 2 rentes, 3 rentes par exemple. Et ça participe ma wabandeko. Kosunga, eza malamu kosunga. Mais ma BP ezali. N'a pas ça bien exemple parce que tout le monde est lentement et sûrement vers la fin de notre mission. Mes amours. N'a pas ça bien maman morobo a petit témoignage naï. Au moins quand est total rabe émission d'internet boy. Moi na moko yoko leka, avec une maladie moko quelconque. Quand ba komaka au SOS SOS, oui SOS. Nous comment SOS c'est ça vraiment urgent, ba lancer ba ça la cagnotte pour na kosala mona en opération
C'était quelque chose pareil. Bandeko, maman a bien ça $100 na appelé ça. Azo numéro de téléphone na internet, appelé ça. Non, le baka par rapport à makambo ko sunga bato. Oko yo ka mutema mamuni loko boy o sunga mutu mais mutu wana soka spirituellement état d'âme les a bien té olela. Oko lela bandeko. Bobi ke ngana lingami koloba, j'aime bien travailler avec des exemples. Maman na pesi mbongo. Et pas ya mutu wana mwana moko azaki kande bazaka na mutu azoluka bosunga ye azobela bosu bato lisungi bato mitema mawa azwi numéro na bango atindeli bango $100 bandeko $100 ikei. Après quelque temps maman nazaki ne pe femme seule makambo nyonso ebebi bana maladi na ndaku musale beli azokutana ka problème sur problème e kosala ke leki na ye azobala na Congo. Atindi contribution quand ndenge zalaka contribution libala ya leki na ye basali ba komi ya rosala fête parce que nani papa bokilo ya leki na ye azaki pasteur nde osala ke mbongo oyo apesaki na ebite kana ko sambela pasteur pona oza mukuse po histoire ezaki mwa mulai na ko prier papa bokilo ya leki na mobali andobala nde azui révélation par rapport ya mbongo oyo grande sœur Natinda Kebi. Ah, pesa nga numéro ya grande sœur. Po mbongo atinzi, po wika neza ba osala ba organisation, pesa mbongo boye ye, il faut to nesko azui révélation par rapport ya mbongo o sœur wana kabela ki mutu. O kabela ki mutu amawana sœur wana bazui les révélations et pas bokilo ya leki na ye. Nde ba cheba ngwa contact pour nos aka mukuse. Nde ba ndo so la bi maman, à partir mbongo na yo na moni, o tsuko pesa mbongo. Ba pasteur a solo bazalia. Oti kopesa mbongo oti kosunga mutu moko boye na boye mutu wana a misala mabe yende mutu a bloquer vie na yo a bloquer étoile na yo musala basala ka yango mikolo bandoki ba changer stratégie a bloquer mbongo na yo a sali oke pa na yo te a sala kango akangi ata plus ou moins mikolo nyonso akangi plus ou moins 8 personnes ne misala bakomi ko sala bakoya boye lisungi aveugle sunga okosunga mais mutu mabe sera simbi mutu papa exactement on tu kosunga mutu mo boye na boye yaya papa maman na yokali solo wana na simba mutu na lobi le monde est méchant et à chaque occasion aux en posa kosunga prenez le temps si tu es convaincu na motema na mobima na sunga parce que faut to sunga kana mokil faut to sunga soki ozanango do sunga mutu o azangi. Mais faites attention à mutu oyo zo sunga. So oza convaincu sunga, mais so oza convaincu te kopesa te. Neti li solo bano salinga pasi oko sunga, mais oko mobanga. Eza na bato mususu a opesa na ye mais akomi ko banga ko pesa ba oke ba bloquer mbongo kuna. Oko pesa la biso to nga na mona mutu wa motema mawa akabeli mutu elamba ndeko ne lamba cousine. Atala bishia on la sangi no za bilamba na la kiso akena elamba ya ndeko na ye na ndako nganga ya cousine na ndako nganga babokele maladi babokele cousine akabela ke bila po mona ke muninga la taka bien te bika ba fio bazwaka wana abi cousine yo tele na ndako a sélectionner ka ba bilamba wala taka te on lata mais ça ngo bien azango tellement belé a sélectionner ka bilamba moko bien apprécié mais cousine muteme ebeba nga la sangi yende asali azalaka azana bilamba azui abwakeli malade bandeko cousine na malade après quelques temps mibali bakima ba relation ekima malade nzoto mobimba tellement Dieu est fidèle nzamba la kate de ba révélation ekoya wana ba ebisi ki non muto asala o cousine na yo pona nini okabela ye donc il faut faire attention. Oui, et puis si pas, il faut qu'on soit nazo décourager binote que bon sunga pour moi puis ça exemple oyo pour to sunga te bon sunga na bino mais quand il faut qu'on sunga nesi na kaya bana boy soko zata na mambo pour tala ausala bazo baby sanzoto na ye pourquoi pour un 2000 francs pour awa 2000 francs eza coince ombo basombela ngo bombo okosomba bombo okosomba baba gam. Mais ye ba okende ba po asa nango te nyoso to fait to pe sa faute et pas nani sorry faute pas à l'état faute pas à ba parents et ça ba parents mususu asa en vie mais moi na alibanda
mwana komi kuluna tomoni na phénomène ba kuluna oyo soko moni ba otuna bango papa aza wapi maman aza oh papa aza en vie oui maman aza en vie oui mais comment se fait-il papa aza en vie maman aza en vie mwana komi kuluna donc eza loko moko explication eza claire et cause physique et cause spirituelle ceux qui spirituellement ba parents baza fort spirituellement te ba linko ko sambela te ba posséder bino mwana au mona que mwana zaki bien pouf mwana baby parce que ça touche les enfants ça fait mal comme on a bana mwana âge de 15 ans 15 années 15 bana 15 ans baza bana 2000 combien ba 2000 ba 2013 te ba 2011 ba 2013 te bana kala mingi te awa 15 ans 2010 2020 20 ans 2025 donc baza bana 2009 2008 2009 yeah 2008 2009 to ni kala mingi te awa wana nga kuna za na université na otanga ba 2008 bandeko tansko bana âge wana lelo oyo akomi na ndumba pona akomi na normal et bona osa nini c'est tout un esprit ceux qui ata papa za envie te babengana bango to ko comprendre mais zanda batu mususu papa za na ndako mama za na ndako mwana komi kuluna mwana komi ndumba parce que loko aboy to kopesa ka l'état faute eza ma parents mususu ba olela bana na bango baza envie mais mwana komi ele kuluna mwana komi ele ndumba mwana komi ko sauter ba mire. Ce sont des choses, ce sont des hôtels, ce sont des réclamations. Alors pour un sujet oyo, yango papa, ozana mwana na maboko, bako changer l'esprit ya mwana. Ngala mwana akomi ko kote la ba parane na ndako. Soka kuti papa, tema baza ba jara bano ba kola basala ka sport, mwana zalaka bien bandeko. Mwana zalaka bien. Mwana tellement ça costaud. Mwana koma soki aye esprit kote ya koma ko kote la papa na ndako nkuba o kote la mama na ndako nkuba mwana komomela putulu atela akoma kotama na ba camarade ba ko bima na basi mwana zaki soki ba âge mwana zaki soki 16 ans mais soko ba 16 ans bano bakola kawana ba parents balela katongo midi ba yebi te mwana zalaka mwana malamu lo sambo ko sambela classe mwana boya classe soko biloko nyonso wana o comprendre ngo c'est quoi. Po bana musu to komona bango dans la ribo to condamné te bana musu ba futa masumu ya ba papa na bango basala ya ba parents na bango bana musu baza bango ba innocent monika mwana ba baby so batu musu mutema be atalika ota bana kitoko a baby so lo mwana nana kuzina nga mo be voisine azoba yo na comprendre te yo bota ka bana kitoko boendeni po kuzina nga na bota bana ba bonbon yo bota ka bana kitoko boendeni et ça sens yo bana tout nga bota ka bana kitoko boendeni ponga na yebiso nini tout na nzambit suko muto boso aza mutema mabe ako fulelo mupepe bana bakei omonika bana ba changer pona ko silisa na linga mingi ko pesa ba exemple oyo pona ko sisa yo fo ba mama ozana mwana na yo ba parents ozana mwana na yo yaya papa soit katan ozui mabolongo no obiso nyonso foto sala kango nzambe o prier pour na mwana po ba ko bebi solo mwana zaki bien a bebi o comprendre te so ko comprendre te c'est que ce qu'on ne peut pas comprendre physiquement c'est spirituel. Oui nga depuis na comprendre makambo yo nzamba lola pesa biso ka makasi et on a ko conscientiser mutu na za ko motiver mutu bande ko nga ba abonner na ngai totelema mokili oyo eza ko beba. Maman mo bazaki na bana mibali na poto. Maman zo matazo kita wika via poto, tu as l'argent, tu as tout, everything is nice. Kende boîte, kende muziki, Mongo, Versace, Gucci, na Congo, Tonginda kudo. Pona yo, soko monike wana mbongo, wana mituka, mapango nyonso eza bien, c'est ça, tu es bien. Te keba. Eza batu musu balalaki, alalaki riche, alamuki pauvre. Eza mutu musu alalaki normal na tongo alamuki liboma. Mutu musu alalaki na tongo alamuki te. Vie ko basculer pouf en un clin d'œil. Papa wana bazalika na mboka moko boye, anglophone je peux dire, bazaki bien.
Vika ya lo yenge, si tu as l'argent, so on a pour tout le monde à la fin du monde. Bana mi balé, moko 16 ans, moko 19 ans. Bana bazara bien. Et on sala ke bana ba, bobika nde bana se disputaka. Bana ba weleli remonte. Et ça qui remonte, téléphone, tablette. On a maman yemo razo betali solo. Ba weli tablette kobunda. Leki ya 16 ans. Atindiki yaya. Pouf. Yaya glissé tout haut. Et beta pouf. Na se. Exemple, on a répété en gros trop. So dans le belaka. Sujet mo ils ont considéré un exemple. Et on m'a appelé ça comme exemple. Pour la lingape ko la dabama solo trop. Yaya beta mutu na se. Ba mema ya makili bandu ko bima na hôpital. Et na mutu. Ba mema ya na hôpital. Moi na 16 ans mobali. Niamuka. Alonge pays azalaki ba à France. France na minute otoloba mwana wana ana Congo. Mwana 16 ans akomi Congo ndenge nini parce que ayebi ke non nde azana okota prison. Basala ya opération ya azaki na 19 ans. Leki azana 16 ans. Basala ya opération bande obotu nanga nini na lobaki exemple trop pona bato baba bayokali solo ote. Na minute yaya basala opération ana chaise roulante. Atelemaka lisusu te basalaka opération na mutu pose ki choc na mutu azaki hémorragie interne akoma le roi kizengi akoma tanga soyi akoma kosala ba besoin na bilamba grand besoin petit besoin na bilamba akoma na chaise roulante leki akima na Congo ti siko ba mona ki na kin au mon niveau famille esili famille panzani papa akoma ka ko rêver boy. Soka fandi ata simbi verbe suka verbe pouf ekoye na ye moko to comprendre ke simba ki verbe mbakani seleki mama kutu azaja na 58 ans akobota lisusu te mwana ya liboso aza comme la chaise roulante to ebite nzamba sa eleka miracle parce aye ba kutu eloko ta komi donc o ba benga kizengi aye ba kutu eloko talaka muto sa besoin na bilamba o ya suka ana Congo place à Pandaka et banité. Moi, na botami na poto, akoli na poto. Est-ce que vous comprenez comment mon kilo est ma bébé? Comment le monde est méchant? Dans ce monde, il y a des mondes, il y a des choses. Bandeko, bandoko, bapangi na monde, bena kwetu. Na micho mama, au banda wapi. Dans la famille. Si vous ya boy, so ko sala te keba, kindingu. Nous sommes déjà la famille. Il faut. Au moins, il faut tout le bakango. Botika koyoka babiloko ba non c'est ce qui est ça. Pour mes missions, c'est ça bon ouais. Il faut qu'on se le dise. Au kokende kuna rien d'important. Et ça maman, boya atobeta ma solo. C'est trop profond. Yo monaka mona muninga na nzela bo oyebite. Tala netelo ko maman na. Mona na 19 ans na. Azaki bien normal, un garçon bien atanga normal. Tala siko vie et suki na nzela. À moi que nzamba sala mira akomi na chaise roulante. A sala nyonso ko suba. Donc maman na komi ko zo mona 19 ans na lokwa bébé asala ke makamu nyonso abosaka ya sa makamu nyonso bandeko ya boye. Pasi wana. Siko muto koyeba te. Muto koyeba te ke mwana oyo asaki normal. Muto koyebi lokwa nati. Ouais, c'est ça, surprise désagréable. Surprise désagréable. Il faut qu'on s'ambela. Pour le côté bano bakoma ba enfant de la rue. Sambela nzamba batela yo apeso souffle de vie oza okoma titata mobimba. Okoma koko. Au mona bana noana baza ba koko ba koli déjà, baza ba responsable. Pour le loso ki papa akovi na âge 70 ans, 80 ans. Quand même akokena ta maladie akokene quand même pour ebike bana na ngai ba ebi ndenga ko luka lipa. Ba komi déjà mikolo. Mais okufa na âge moke otika bana mike. Peut-être ba se retrouver dans nzela. Na ba parents sont irresponsables ba ko gérer banate. Ba se retrouver ba fazer. Ça fait mal. L'état pe azana part. Il y a responsabilité peut. Alors, pour aussi ça déjà nous sommes pratiquement à la fin. Pour aussi ça na émission na biso oyo. Sujet j'espère que et ça n'ga pas si trop on mona le belango trop. Pour aussi ça na exemple na biso oyo. Et na partons na sujet vidéo na chila kibino ya liboso wana bandeko vidéo ya liboso ya on l'appelle comment
Dakumuda oti kotika biso bomoni atangi bakombo ya bapasteur nyonso wana. Atangi Joël Francis, atangi Mike Kalambai, Pasteur Marcelo, Moïse Mbiye, bango nyonso atangi bango ki basala nzambe na bosolo te, ye vision nzamba la kisaye. Toyebi te mikolo oyo mokilo eza makambo ebele. Nzambe da yebaka mitema, toza banani po to juger. Eloko pe ba les ont dit toko yoka. Toko considérango et cause ya solo et cause appelle lukuta héritier watanabe balobaka na abeli azana 4 lettres mais ti le héritier azalaka eza mutu musu bako tambola kombo na oza occultiste oza magicien boyena et cause nango pe yango te pasteur Charles Bostra batambisaki esango awa que aza magicien mais en réalité aza ne peut peut-être bongo te nde bato balobaka pour vérité nzambe nda yebaka pour nga nazalanga o nani te pona lobaki non o aza bongo te mais o dakumuda lobi j'espère que ye moko yebe makambo azoloba parce que awutaki na monde wana abi nzambe alakisaki ye ke o pasteur o aza deux fois o pasteur o boyena bosko monde du ténèbre balinga te ke o dévoiler bango o dévoiler bango si c'est vrai que bazala kati ya monde wana ba otiko kimia te bakododo ba le programme bio après 5 ans 10 ans to lingelo boule yo photo éliminer yo il faut kende. Alors j'espère que nalobi mingi concernant ce jeu oyo nalobi vraiment mingi espace commentaire ça juste pour na bino bo tika espace commentaire wana bo partager bo aimer bo commenter mambo lo bese belé concernant mambo ba sujet ba pasteur boloba nzambe nda yebi motema moto ngana za nani pona juger espace commentaire eza pona bino bo commenter bo partager bo aimer par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors quant à moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez nalinga bino ya trop mes abonnés, les abonnés proches de Bibi Shombombo officiel. Bisous, bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Shombombo officiel. Bibi Shombombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Shombombo officiel is the best.